Satan, non. Tu bande ko sala ba plein. Ou singe ke ba plein. Comment ça va plein bande ko sande ni pour ba ye belé bon. Tu ke na ba cimetière. Tant sous mona na koti na kati ya tombeau. Tant sous na ko sala 2 jours. Après 2 jours wana na poli. Au moins pena ke nkusu ezobima. Oui, petite femme nous a proposé. L'homme de Dieu se calme là. Nous allons au sein de l'ensemble, kimia. Il y a un le puta, alba solo, il faut se calmer. Il y a le lieu était pour vous agiter. Moi na mobali oyo. Ce qui a bali après 1 mois, moi ça crie. Il faut quand ah, toi, maman, va qu'il faut rater. Oh, maman, ah, toi, maman, va qu'il faut rater. Ah, il faut poser, voilà. Mais il m'a dit, un aventurier. Papa, est-ce que ma le baiser solo? Il faut gagner les alliés qui te dominer. Ok. Il y a qui te bêtaka. Quand je le barana, là, il y a quand même sur le bango, c'est ça, tellement de le bango, dans l'Angola. Les alliés. Bobengela ngai bobengela ngai afana mobile vie na ye. Alors moi c'est la carte ça me fait du message. Tu as du message sur quoi? Tu peux 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on dit yo senga biso awa tout ça la nini kona tout c'est ko toni. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Oyo bozo tika kosa la bisoté. Alors, je tiens à vous remercier tout d'abord. Et un grand merci aussi na sponsor, na bis officiel Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette émission. Bravo Jésus-Christ. Alors, je ne peux pas commencer sans cette émission, mesdames, messieurs, sans pourtant remercier le sponsor. On a mis au comme ça, la mission Bolam, on a toujours ce qui était aux aïeux côté. Donc, Kolo a PCBiso, P Manabom, il a PCBiso santé, à permettre à ce que tout l'homme canatongo à l'élo n'est pas présenter pour Nabino, Mokolo, émission Mokolo. Alors, je tiens aussi à rappeler que notre orphelinat, l'orphelinat de Papa Chic Moukadi, Bravo Jésus-Christ, qui est au niveau de Matete, quartier Viaza, numéro 27A, Motonio Soya bonne foi, ou Alinga soutenir Likanisi, Yako Sungama la Bitike, Nayango, Elongo, to benga na numéro vous allez afficher, topé na sport vous allez koleka bozu numéro vous contacter directement Papa Chic Moukadi, Nzambe Rozanga te ko pambola yo. Un grand merci na ba oyo pe balinga bisote mbote malamu esika bozwami. Nzambe alola a garder bino toyebi ke mutema mabe futaka te toza baleki nzela mokolo ezali tokokufaka na biso kasi ntango kokufa après liwana yo kokende wapi. Est-ce que na se amoyi awa tamolaki malamu esenge tobongola mitema. Un grand merci na ba héros dans l'ombre au bazali bongo na sima ya ba caméra ko réaliser émission oyo po bota la biso kitoko na banda kuna bino. Na komona coordonnateur Elias Sinanduku na PCP Mbote na ndeko na biso Zara ozali bongo pe na prise de vue nzamba lola pambola yo
na mosala kitoko kosala na bosani te bandeko nyonso ya groupe de soutien Bravo Jésus-Christ obali kosonga ko tia mayele po ete émission oyo ekende liboso mingi l'autre fois balobi papa Chiki Mukadi toza ebele me balobi bakopi moke na kosala effort en sorte que moto nyonso ayokaka kombo na ye nakei kopesa mbote bongo na invita mokwa lelo toluka koyeba nini ememi awa na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Papa na peti yo mbote. Mbote na yo pe lokola. Voilà, kombo nani? Kombo na ngai frère Alain. Papa Alain na yambi yo na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Yebisa biso nini ememi yo awa? Bon, eloko ememi ngai awa na ye kobeta makambo oyo na bande kosala na le passé na ngai. OK. Na le passé na ngai nasali mabebele. OK. Nakoti banzela oyo esengaki teke nakota. Pona nyonso wana ezalaki ke kozanga. OK. Soki nobike na ya awa na obaki te mabe babomba yango te. Mutu nyonso soki asali mabe tozalaka na place mo oyo tokimelaka. Très bien. Eza liboso ya Nzambe. Nazalaki na ami na nga moko tovoyageaka na ye tokendaka Luanda. Tangu tokomi na Luanda, en tout cas vie ezalaki biso pasi makasi. Même ata mpona kozwa eloko ya kolia, place ya kolala ezalaki te. Na pasi wana ami na nga wana apropozaki ngai. Abite nde naza boye nakutanaki na mosali ya Nzambe moko aye koyebisa ngai ke po tolongwa na vie oyo ya pasi oyo toza nango alakisa biso place oyo ekoki kosunga biso. Ntango nga nayoki naobi bon mosala Nzambe alobi ke asunga biso alakisa biso place oyo tokoki kozwa ba moyen pour to vivre nango. Nde salaki ke nga naobi te mosala Nzambe akomema biso na nzela mabe te, amema biso na nzela malamu. C'est que topesa confiance. Nde aparta wana amemaki biso epai ya grand maître. Tokoma place wana siko tango tozo kende nga na loba mais pourquoi place yango tozo kende banda to bande ko kende tozo mona kaka zamba tozaki na makadamu tokomi tina banzela ya bakati kati tokoma boye mai na mituni sikoyo natuni collègue na nga wana ndeko na nga wana natuni na bi comment place yango pasteur mais ezo sepelisa nga te. Collègue abi mais yo mto yebisaki ngai ke loko aza mosala Nzambe tokende c'est que toke place ya mabe te. Tokoma kuna c'est la première fois na vie na ngai namona mutu azwi bamaki banini abwaki tomoni bamo mai mbonge ya munene esengi biso ke tokoti kuna tokotaki bayebisi biso nyonso boyaki koluka bozozwa yango mais à condition il faut bosalaka sacrifice chaque fin du mois. Na yeko tala na obi ilo ni pena ki etindi ngai na kota awa nde ba yeko isa biso ndengo koti soki olobi obima yeba ki sukano yango ba yebisi biso loko boza ba boyebi parole et ben église na bino
ba campagne na bino ba makambu nyonso bo bandoza nango posa e robando kokisama tangu peto bimi tangu tonto bima natala boye mpese moko pembe na ngai nde collègue na ngai na yebisinga lobi papa mpese boye ni atango nga pe na yebaki te na niati kuniata na niati boye tozwi na biso pe mbongo tobimi nayoka boye mwana na nga moko na bota mwana nga kufa nzoka na mi sacrifier mwana ngai sans que naïba. Siko le plus dire les animes. Collègue nanga wana tant tozwi bambongo nga na yebaki ke ba condition ba pesa ki biso il faut to sala rango place mususu. Jour mususu nga azaki na voyage na ke Brésil. Collègue nanga wana aye a séduire moi sinangai. Oh bokende ko simba nekisi ensemble. Oh tokende simba nekisi. A séduire moi sinangai parce que kuna déjà ba pesa biso biloko o ezali ke so na telemi liboso ya mwasi. En tout cas enregistré. Pardon, qui si bokende ko simba mboko mabanani? Qui si tokende ko simba parce que déjà na Kinshasa. Tozaki déjà batu oyo tobandaki koteya. Ah, vous avez ba neti ba pasteur. Tozaki ba pasteur ba évangéliste koteya ka banini. Siko kisi kuna tokendaki ko simba ezaki pona nini? Parce que tomonaki ke tozwa mbongo tonga ba église. OK. To tonga église moko ko ezaki ya munene bandimi bakoya. Bandimi bakoya. OK. Tango pe tozwi toye en tout cas ndeko na ngai muta kosa ote Satan non to bande ko sala ba plein o singa ke ba plein po sala ba plein bande ko sande ni po ba ya ebele bon na kati to sala ba plein tozoke na ba cimetière na ba butu. OK to ke na ba cimetière tango suso omona na koti na kati ya tombeau tango su na ko sala 2 jours. Après 2 jours wana na poli au moins apenaki nkusu ezobima tangu na kozonga yebaki ata balobaki stade de martyr otondi ici ekotonda ba stade nyonso ya Luanda ya Brésil ibande kozala kaka plein na plein na zongi nanu na eloko na bande koyebisa yo pona mama bana nga. Voilà. Mwasi na yo ya ndako. Mwasi na nga ya ndako. Camarade na nga wana na absence na ngai wana a profiter. Aye na ndako na ngai a séduire mwasi na ngai. Aye ko bima na mwasi na ngai. Nde na zolo baboy mama bana nga ya kufa. Déjà na kolo baba 10 ans passés. Akufa ndenga kufa ndesalaki ke kaka même camarade na nga wana akenda bimisa bambongo na ngai presque ezaki na banki nayebisi oke nakomaka mutu na suka kuna pe na monde kuna bazo déclarer kaka il faut nasala kaka lisusu ba sacrifice. Oza la kimia te. Naza la kimia te. Ozo mona koza na mbongo. Me mbongo moko boye. Nde kwa kolia yango te. Nde naza boye na famille na ngai. Tobota ma 10. Mais totikala 4 pamo. 6 wana yo muto 5 wana yo muto leka. Nyonso. Baleka na sacrifice.
yango na obaki non nakoki kovanda na molili te nakutanaka na sere moko boye ngai na esprit na ngai oyo nazalaki nango ntango namoni sere wana na obi non sere oyo il faut nakabe mbeka ekosala ke sere wana mpe ayebaka nzambe bapriere nyonso na bande kosala epa sere wana esimbaki te so na ye pa sere wana tovai na ye boye ata nabengi aboyaka te soki na ye na invoke na ndako na chambre na ye pa sere wana ye nyonso asekanga kaka tie kotuna ngai frère Alain nga nalingi yo me nzambe azolakisa ngai oyo eza kati na yo ezali demo oyo balatisa wana parce que na monde déjà ntango nde tozalaki na monde nga azalaki déjà na 12 esprits donc nazalaki soki na invoqué 6 esprits donc na journée wana bana bato oyo bafia bato baza na ba 17 ans 18 ans nga nakoki kobima na journée ata 20 wana nomema na bango wapi na mobutu to na kati ya quelque part wonosamba nazobima na bango kaka soki naobi ke lelo naobima na 20 ntango nazobenga bango nazopropose nazotia bambongo ba $500 ba $1000 ok kutu ezalaki lisusu ke bapese ngai bamituka moko bamituka wana ezalaki jour mosusu nalamuki kaka boye natala boye bamituka bayebisi ngai bamituka oyo il faut okabango nde nakutanaka mpe na paster moko mama paster moko ya mboka na biso awa nakutana na ye boye aluli jeep nazwa na pesa ye jeep wana kokendakenda bo asala accident akufa mpona nini kati na ye bonzambe ezalaki te yango eloko na koloba na bandeko koanvie kolula très bien nayoki lisolo na yo toshite oye awa po tosalela nini eloko nini ememi yo siko awa tokenda mokuse obeti makambo wana c'est très bien eloko sikoyo oyo ememi ngai awa après koyamba Jésus-Christ comme le sauveur naza na petite sœur na ngai apriara pe mais petite sœur na ngai soi-disant azobala ndeko na ngai oyo eza ya pasi azobala nani ndenge na ye boye endire kaka saint esprit nde moto etambwisi ngai elobi na ngai ke na ya petite sœur na ngai ami na ngai wana ye nde moto aye abala petite sœur na ngai abi na yo oyo abima na mwasi na yo oyo abima na mwasi na ngai nazomeka kosolola na petite sœur na ngai azondima te azondima te me nga nazomona deja ke liwa eza pembeni bolukela ngai ndeko ya papa kota parce qu'on doit finir cette histoire mesdames messieurs nabandi bocomprendre makambo ndeko na biso alobi awa na bandeko baye sikoyo
papa na biso zaki na ba vie ya ba pasteur féticheur, ba pasteur ba ofingisa kombo nzambe, ba on peut belé, to ba ko dénoncer bino mais to ko taper quelque part, to ba to lo ba boye mabe. Mais to tikela rata na nzambe yé moko ko frapper. Alors zai parmi bato ba obebisa kombo nzambe na ba mankiona na kokota bonganga po ba soutirer ba mbongo pa bandimi. Alors na bikota kota bakota ki wana bakoma ko sa ba sacrifice. Nde moko ne bakendaki bango mibale na camarade wana ye ko retourner en absence na ye ko bimana mwasi na ye. Et le même camarade wana lelo alingi abala petite sœur na ye, raison pour laquelle aya wa ko dénoncer camarade na ye wana na misala mabe ya sala ka to be makambo mabe ya sala ka vis-à-vis ya basi pe bandimi na kati etonga pe na peuple de Dieu. Alors mesdames, messieurs, Total Sport Oyo, puis on se retrouve pour la suite de cette émission bien sûr. On y va. Bobengela ngai, bobengela ngai, afana modi vi na ye. Alors moi c'est la kata tsamu te bimisa. Te bimisa sikoyo. nautaki kosala annonce ke nakozala na Paris mpona badelivrance ya bato en privé. Nazalaki mpe na France, bato ya ndenge na ndenge bayaki, bato ya autiste babiki, bato ya bablocage babiki, bato ya bamaladi babiki. Bino moko botala batémoignage. namonaki kaka na annonce ndenge alobaki ke nakozala na Paris. Donc lere namoni yango mpo nakendeke na baeglise moko nyonso tu. Lere suku nabayaka na nga basalaka na bango eloko moko na ngai te. Ezalaki ya privé na yeboye bayambi biso tovandi ale moko akotaka ngai ngonga na ngai koki na koti pe. Oyaki ndeni tamwaki liboso banotambola bien te nayaki na begi ndenge nalobaki mpe natambolaka nango ça fait déjà plusieurs années, à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bimasa beki na wutu kutu toilette na kena begi te pona ndaku na nga moko na simbaka bakiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto nazalaka na ngane sengote na sepelaka te libale lengi te après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na komu tu na sengo même ben na moko tu na yinaki ye donc siko vraiment olingie makasi na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso ko ina mai ti siko na bandai ko boite mais banana ye awa lelo donc nazak ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na yamba bien vraiment na kangia l'église mususu okei po kutana même na pasteur okomona ke bazo kambika yo okota te donc na bayela na ngai donc ya lelo na ye donc pa Moïse na mona aka na télé ba publicité donc toza na ebe farafa donc asali makambo minene po na ngai gloire à Dieu ngai na yaki epa ya papa Moïse pour na problème à miso ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche nazali komona presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni miso très bien même sans lunettes nazomona liso ya gauche ndenge ke kufa na omona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yesu apambola ili sabakisa susungu ya belebele na kati na ebo ezitete aza ya nzambe amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici, et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance utai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko a privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba kombo na bino pour batia bino na liste ya délivrance. Contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Bobengela ngai, afana modi vi na ye. Alors moi c'est la kata tsamu te bimisa. Te bimisa sikoyo. Voilà, de retour mesdames, messieurs. Alors, Tozongi pour la suite, il y a émission d'Abisso. Je tiens à signaler pour la bande de Gognon, Oyo, Balingi va soutenir Bisso pour la émission Oyo qui est sur les Bosso. Na numéro d'Abisso, il y a Orange Money, M-Pesa, RT Money. Alors, comment est Mike Moukadi? Donc, ce qu'on a transfert, comment c'est Mike Moukadi? Donc, tout ça, on a besoin de quelque chose pour te produire les sources d'émission. Bon, mon Mikolo et moi, moi l'enterre, il y a publié parce que
c'est faute de moyens. En tout cas, naïbi bato malam bazali o balinga soutenir ma modèle. S'il vous plaît, vous soutenir biso pour te bako matisa sala koleka nzambe akozanga te kopambola parce que normalement c'est tout changer ba kit na biso ya plateau. Truc botali de l'autre côté kuna na sima wana c'est tout changer. Tout cha ba télévision, si vous avez la télévision tout ça na télévision il y a 60 pouces parce qu'on en a besoin pour tout ça télévision na sima awa tout ça télévision awa. Donc sur la télévision n'hésitez pas de nous appeler et puis taper moni kelo ça musalate ou bengi biso toya ko zoya ngona lombango sugi po za na bakiti au moni que toyi ko cha na plateau pour toi embellir sur plateau na biso en tout cas et kozala vraiment malamu mingi nzamba kozanga te ko pambola yo. Alors bon côté la ngai ndeko ya papa na biso s'il vous plaît pour esengeli to luka ko yeba pourquoi to pe ayebi te ndenge akokota makamba dibala. Bon côté s'il vous plaît. Yaya, bonjour et bienvenue. Comment vas-tu pour ça là? Pour ça là, yo. Vous allez à l'aise. Vous allez bien? Oui, nga ça bien mais. Vanda s'il vous plaît. Vous avez avoir un plateau? Oui. Azana. Grand frère nanga. Grand frère na yo. Oui. Est-ce que vous avez un vanda zo isika? Ouais, qui ça c'est comment makambo belé mais. Problème les animaux. Problème is ate yo vanda nan s'il vous plaît. Zo attend ko vanda to ebisa ol kambo zo leka. Vanda. Ah, vanda. Zo isika. Na yambio hein? Comment na ngai Chic Mukadi? Hein? Ngai ndé mukolo chaîne au chez Biso Télévision hein? Biso muto benga kyopo ya. Yo reçoit makamo très important pour na vie na yo. Voilà, grand frère ndé azali na bosenga asola na yo. Lui makambo bosolo la mais yo zondi maté. Raison pour laquelle ayawa alobi akotika leki na été ake na libunga voulais-je dire. Raison pour laquelle lingi ko solo na yo ayebisa yo a révélé makambo. Bane ko pekso libala wana me undimaki na bitu kwa fungola mutema ayebisa yo makambo oyo. Izo sa en sorte que apekisa yo bobala na mobali na yo te. Grand frère malbana boko na yo. Merci. Esther. Yeah. Est-ce que oyebaka ke nga naza grand frère oyo landi? Wana za makambo otuna ngai. Unazo kamwa kaka po yokanga nanu. Nga na kolinga mabe na yo te. Nakoki kolinga te nga naza ngai. Petite sœur. Nga na kolinga mabe pana te. Yale. Makambo to sola kiango déjà na ndako. Otante ko expliquer yebisa ngai. Bato banyoso bazalaka na mabe me nzambe kandi mutu abongisa bato. Siko bino bengo retenir ngabo na bala te. Donde na zaboye na zanga mona obala te se pesa mino te et puis oye nango awa. Na lobi nde loko zo kamwisa ngai. Yokanga nanu, yokanga yo. Nga na kokanga kobala na yo te. Na kokanga pe chance na yo te. Sikoni. Mais il faut koyeba place ni lozo tia lokolo. Muto yozo tia lokolo. Oyebi ete. Souci na ngezali. Soki muta bimi ata sikoyo. Abala yo. Ngana koyoka esengo. Mais yango ni yeti. Eye na nani Esther. Eye na nani. Mais na big prophète. Asali ni daddy. Asali ni. Ah. Oui. Asali. Big prophet. Yo wanambi. Oh. Asali nindi. Asali nindi. Olo ba pe maman poso lo ba penza te. Asali nindi. Yo kanga na ebisa. Mutu o yozo lo ba wana. Big prophet. Oyebi ete. Yo na ebisaka yo. Mama bana ngai. Akufa na nani? Vipa yo yebaki. Kenga na zalaki pa sata. To bande ko sala ngona nani? Nani? Mutu aye abala yo? Mutu ayo sa nini? O yozo mona ke mobali. Yo moni na vie wana.
tika na oloba na biloko na zoloba wana po asalaki nini particulièrement oyo okoka koyebisa nga kuna te mpo memanga ti a Esther omoni mobali oyo ozobetela tolo de 1 nganga munene de 2 basi nyonso oyo abalaka 6 soki abali okufi. Ah bon? Yango omoni ke susi na ngai bala na omutu mususu mais big zabi te nga pe na sambelaka hein papa nga pe na sambelaka ti nzambe bango so nzambe arevela biso bana nzambe makambo ebele nga pe na sambelaka oyebi yango bien nakendaka église naza mpe mosala nzambe oza mosala nzambe mais biloko ozoloba wana oyo ozoloba wana obande kotante koloba na nga banda kala wana particulièrement asalaki mwasi no eloko nini. Bon, papa s'il vous plaît, Big Daddy beaucoup de nini yo boye bayine wapi? Ngai na sambelaka na koloba. OK. Na sambelaka. Ozaki na vision, monaki na vision no pozo mambo. Non. Ngala tuni beaucoup de wapi? Ngona vision te saka ndenge musala nzambe salamaka. Isa mingi ndenge beaucoup de. Na fiche ndenge zalaka bate bayeba na bongo. OK. Musala nzambe muso ko s'intéresser na fiche na yo. OK. Ay moni ke mususu séminaire. Kuna s'intéresser na fiche muninga yo to ye. Ye na mona ga fiche na yo. De yo baza musala na nzambe. Oui. Dans l'église. Na l'église te mais na sala na nzambe. Osala na nzambe. OK. Sikotanga moni affiche na yo. Après. Aye. Ba ya kaza musala nzambe pa ko ya pe ko assister. OK. Na séminaire na musala nzambe mususu. Très bien. Quand nde bandimi mususu bakotaka, musala nzambe pa ko ya pe ko kota. OK. Ata soka se pointe musala nzambe te akoki ka koya. OK. Tokuta na ebonde ka tokuta na bato ba fa ba prière nde to sololaka. Après ne bo développer le solo. Voilà. Alobi asepeli na yo. C'est qui bon c'était la bonne simple connaissance. Et avec le solo ndeko na yete ke ba yebana ki ndeko na yo. Le solo juste il y a ba monde des affaires, musala nzambe ni banda mboka. OK. Particulièrement Angola place grand frère nanga à Zalaka. Et puis kutu nanga ya ki nanga kutu. Non comprendre le monter. Nga na yeba nanga pe kutu. Je pensais que ndeke ka libala ezala ke non ba tunyo so de bouche à l'oreille. Dans la famille, ça n'a pas maloba, que non, qui n'a pas soba. Je pensais qu'il n'y a pas qui. Je ne pensais pas qu'il y a une intention qui y a eu particulièrement mon tongo soba, n'a pas soloba. Mais est-ce que grand frère a révélé ma cambo, il a révélé ça, yoana, yozo quoi en angote? Pourquoi en ango? Bon. En plus, journaliste, pardon. N'a tout na yo muke, ndeko na ngai. Est-ce que déjà yo là ozwi rêve ke obimi na ndako be nzamba lakisi yo ke mobali oyo ozobala ke le jour wana bokei rendez-vous na bino mibale bokutanaka na ndoto ozoloba nalobi ke olali oloti oloti ye ke jour wana bokutanaka bokutana te papa question on a comprendre na auto na question nini na tuni question bo déjà là ya lali pungi aloti révélation yeli ke ya mobali wana ke na tongo nango bazaki na rendez-vous est-ce que bakutanaka et banini eli koloba ke tangu nga pe nazaki na monde ezalaki mwasi oyo na proposé na lexe na sacrifice soki aloti ngai tokoki kosala ata 3 jours tomonana te tia kobosana après ya osala ke tomonana wana eza babiloko oyo tozalaki na pouvoir nango devant mwasi boyo nyonso bando loba ya bando mona ngo kaka normal yango nazoyebisa ndeko na nga mwasi oyo nyonso azomona epai ya soki prophète soki big prophète beaucoup c'est la big prophète s'il vous plaît beaucoup c'est la papa s'il vous plaît nga lingaka moto koloba makambo concerné pas ça sur place poto yeba ko sala mo échange
La grande, yebisa biso, yo lingaka mobali na yo. Oui, nalingaka ye. Oso sala constat et iloko moko ya ba gris ya gindoki, ba signe moko bizarre epai na ye po zape mosali. Zabe dans révéla yo. Na bo moto boye, na mona na leloko te. Sauf que na molimo pe o mona te. Na molimo peut-être na lotando, mais kolota des fois em surtout to na ngai ko lukaye, em surtout kutaniti. Beto ye bete ya sakindaki. To bilo moko abongo. Mais yango nde moto ko sala te ke non. Ezala sujet bete o na koko boyela yo bete kiss bete mpona on est ando tonga na loti. Très bien, na bengi saki epe. Boko tselanga fiancé ya ba. Obengisa bato ka boy. Obengisa c'est bien. Oh, to be na so makambo ngo, to sola makambo. Oui, makambo yo sto planifier ki ngo bien ni. Na planifier. Boko tselanga s'il vous plaît, boko maman se calmer. Par exemple, on a bien na yo to ko ba vérité. Boko tselanga Big Daddy wana parce qu'on doit finir cette histoire. Na benga ki batu nyonso. Maman. Non non, pas des problèmes, c'est juste on va en parler et puis ça va finir. Big Daddy. Bonjour Big Daddy. Bonjour. Nayambio. Merci. Joie ici s'il vous plaît, joie Big Daddy. Joie ici. On dit madame Nayo. Oui mais voilà non s'il vous plaît. Bonjour ngabo et commune. Non non, va non to solo là. Voilà tout solo mam Kebi. Ezaki na chaîne te comme na la caméra. S'il vous plaît Big Daddy, vous allez pasteur non? Oui, je suis pasteur. Voilà, mais va non, vous allez passer prophète. Va tout solo mam Kebi. Moi c'est quoi? Mais va non s'il vous plaît Big Daddy. Vous comprenez? Non. Je la connais, mais il m'a aidé à moi la caméra. Non, ça n'est pas le problème. Oui, petite femme nous a proposé. Et bon, Big Daddy. Mais vanda papa kobanga nini yo na obanga te na intoné pour la mona la caméra tout OK pas problème de obanga te kobanga c'est toi dit to solo la mamke to solo mamke obi comment le Big Daddy? Ouais, je m'appelle Big Daddy. Et bon là c'est nani? Elle c'est ma femme qui n'a proposé na balaye na sala ma tout d'ici à Villa il faut to balana. Oui. OK. C'est ça bon. Yekuna zali grand frère il y a moi sur lingo ban. Grand frère. Mais je comprends pas. Grand frère, moi, bandika siko ou bien azalaka déjà. Azalaka la grand frère. Mais non, dans la grand frère ndeni. Grand frère na beto le solo ka na Angola. Asaka na Angola. Na présenter yo pays était au bon moment na pété. Big Daddy. Awa bazo makambo na zo yoka awa ke bino boyu. Ya yebi yo des histoires comme ça na comprendre le remonter. Nande ba benga ba benji yo. Na comprendre le hôtel. Oyebi ete apparemment le bien yebi yo bozaki na Angola. Bon, on a la Big Daddy na passe na l'église même en Angola. Na bon peut-être là quand l'église na comme on dit mais bandimi nyonso mais koyeba yebo bien ko yeba nga ponga na pasteur mais koyeba ye ndebo belanga nga yebi penate mon frère tu es bien. Tika marambo sala. Yo Big Daddy. Bosani Alain. Alain. Lelo Bosani pasteur Alain. Alain. Pasteur Alain. Oui, mais quand se retrouver dans pasteur combo à la pasteur Alain mais zayoté. Ezangate. Ah. Na changé. Au moni qui escroquerie na yo. Et comme na souka. Mon frère, excusez-moi, il faut ça va moi je escroquerie et ça oui mais qu'il n'a pas quand ça le parti restaurant il y a l'escroquerie tu m'appelles mon frère personnalité lui m'appelle un escroc personnalité na ngai bon c'est là non to comprendre non mais ça non s'il vous plaît on a mon question yo zali moto na nzambe oko bunda jamais oko ya verre yebo bunda te
Vous allez Big Daddy, s'il vous plaît. Bon, pourquoi nous c'est combien de problème. Non. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Big Daddy. Je pas dit que je suis Big Daddy, Vanda, s'il vous plaît. Big Daddy, Vanda. Mais au moins, quand même. au moins. Vanda, s'il vous plaît. Papa n'a vu émotionnel. Vanda, s'il vous plaît. Vanda, sois qui pas qui m'appeler ici pour putain ça tout va bien on va escroc. Tu vois Big Daddy. Non, Big Daddy. Big Daddy. C'est calmé là maman. L'homme de Dieu. C'est calmé là. Usually au sein de l'ensemble, bah c'est l'ensemble bah kimia. Il y a ta zone le puta, alba solo. Il faut se calmer. Il le lieu était pourquoi vous agitez. Non, je suis pas agité. Ceux qui n'ont pas agité, bah propose ça pour bon, ok. Qui faut quoi? Ah, attends, maman va qui faut rater. Oh, maman, attends, maman va qui faut rater. Qui faut poser, voilà. Mais il n'y a pas un autre. Albani. Si quoi, comment tu es là? On a combien de temps? Albani. Esther, qui faut gagner les alignés? Qui faut gagner les alliés qui te dominent? Ok. Qui te bêta? Qui faut quoi? Domination de Bayangoana. Wana yebiye. Un aventurier. Papa, est-ce que ma ramba le bizarre? Donc, il y a qui pour détruire Ngai. Hein? Esther. Il y a qui pour détruire Ngai. Esther. Ezali ndengo zokanisa nazo boya pour nazali na marambo ya zolo bana te ba kifwaka te kwa zolo bana leo quand même sur le bango c'est ça ba terme auto to le bango na Angola ezali menga ko na ngwana te explique le côté papa oh alors bango des fois mususu na prière de yé mususu à lobinde que par la langue des fois et là moi boye ceux qui m'ont na ça grand journaliste nazo ebisa yo ke mwana mobali oyo soki abali après un mois moi ça coûte Nena bunda te akomi ko le baba biloko moko yalla baba kutu s'il vous plaît Daddy. Daddy, zolo kimia. C'est que bien. Non. Pasteur Alain, pasteur Alain. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Daddy, zolo kimia, s'il vous plaît, Daddy. Papa, tu vas consulter. Non, s'il vous plaît. C'est ça, on va non, quand même, je vais expliquer. Expliquer. Yo, ndengo lia batu, ndengo boma batu na Angola, yo kasi ngai pe na ko so pa mo so. Non, c'est ma femme alignée na pas la ye. Na te, ndengo ba tu manete bo solo la bo. Problème de ma femme te. Bon, bo solo. Vous avez l'intention. Ok. C'est quoi pourquoi il a prononcé mot wana yo lo bakangu bino balé bokuta na te. Bon mona na te. Esther, tu peux nous détruire ngai. Esther. OK, voilà non. Vrai. Au nom de Jésus. Comment nzambo ngana to sambela. Au nom de Jésus, Jésus a deuxième monde. Voilà s'il vous plaît. Ceux qui aussi là-bas, j'étais à deuxième monde, il a battu nous sur tout. Ngana zalaka na billion c'est quoi Daddy Big Daddy. Ah Daddy, pourquoi le prophète vous a brûlé? Na fandi. Le prophète pourquoi vous ça maman modèle? Na ba prophète bolim sara prophète ba tu capable.
Hein? Voilà. Responsable. Vous allez responsable. Il est pas responsable. Papa, et là on est Big Daddy à la place. Et là on a la bengisi Big Daddy. Souci n'engezani. Au bas l'année qu'on a yo. Papa. Oui. N'importe quoi, hein? Ce qui l'église n'a pas et ça fait que on s'en dit comme l'église n'a été. Dali, oui, Dali, ça la preuve. Esther, moi lobby et ça va monter le malangola. Électine. Allez, Esther. Estili. Mais on le fait le rotin. Non, Estili. Au moins, on va faire un coup. Dadi Vanda. Asfrokangai. Dadi Vanda. Papa, après Awa, Yeba Tongana Yu. La police. Papa, donc. On a déjà. Non, tellement il fallait pas mourir déjà. Non, unité, pas mourir ce soir. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Alors moi c'est la kata kama fait du message. C'est du message sur quoi? Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zobo tate, ndi yango kotala keboka bwana. Et là on y yo senga biso awa tout ça la nini pona tout c'est yo ko